congodialogue.com. www.congomasolo congosolola.com. Kitoko. Bobby Ronaldinho, le King is back. Bolandara mingi Congo Dialogue Francine Ngembe mission www.congodialogue. Mamba Sikadi. A connaît pas demande hémorroïde. Oh, il diabète. Un année avant. Sous réserve. Il y a un hôtel. Bon, bah, tu poses à cas, expliquez mon ninga pas un problème dans couple. Expliquez maman. C'est l'homme ils ont mis sa vie sur la couple et tout ok. Bio café et au salon de langue. Tomé la carne bino yango. Force Mbetu. Danger. Maxi Bio, café original. Bande kotomela yango pour la santé na biso. Un grand merci, fidèles chers internautes, vous avez branché à Kolanda partout dans le monde. Vous avez vraiment ébélé dans Liban, Mboka, vous avez une actualité. Précisément, il y a des stars dans Bino. Il y a des artistes qui préférés pour il y a des frères qui préfèrent il y a des vous avez un site dans Congo Dialogue. Et pas il y a Francine Ngembe. Sans oublier, pourquoi pas, page Nabiso, News des stars congolais, page à vitesse, page à Makambu. Page de Salaka, Makambu, tout, Ezalara, qui tokopé, qui tokos. Aux attendons on appelle bonjour, aux attendons on appelle bonsoir. Nabi ke boza fuma ebele bozo na ngana za bongo na keli ka kenda tozo développer bena masolo babi talara mona poto ya ki faut ko luka e pena ko yambae parce que azali confort na biso azabongo na nenga libana soka keti na mboka faut ko luka pona ko zo masolo tout to développer on nenga za la kitoko. Na pesi ba remerciement na Pierre Ngombo El Picasso vice président na biso ya Congo Dialogue. Pourquoi pas ya Willy Moucheni le véritable code ya mboka et sans oublier Tony les Princes, mon à Londres, solo babi, m'tazo panza livre le rôle de l'homme sous. Il y a Tony les Princes, mbongo belé. Pourquoi pas Cristal ma coupe du monde de la SAP album maison de Mamikolo et voilà. Nous avons on a Kelly Katin la coupe sans peu mais on a vraiment que développer. Très bon séjour. Danger, séjour les gars Togo. Solo. Séjour les gars na pepele papa. On a l'Assemblée nationale. Parce que batamine ne bakotaka. Na moni lelo na kutana la mère Mende au Malanga. Donc la mère Mende au Malanga ministre na biso na kutana na Obé Minaku. Ministre ya na biso non président de l'Assemblée. Na kutani na ministre de belé na zayi pe na fait na Patrick Bologna. Na ko kelia pa mère na bango invité nga po mère na bango azala restaurant. Mère na bango invité nga yi siko nyoso tu wana tout le côté na bango muta sali na kutana batona et honorable Zakari Barabaswe. Donc un grand merci tout d'abord on a honorable Zakari Barabaswe na likanisa malamu o azoki po ngana ya Kinshasa et puis lelo akotanga na Assemblée nationale père yo dans la Kinshasa faut expliquer batu Assemblée nationale ko kota yango o kota neni o kesa nini o ke luana ni kuna bo kota na Assemblée nationale o be nani kuna na invité yo na bengisi yo kabe miso so internet o bengisi kuna. Merci Kelly Kagenda. Bon ndeko Kelly na le biboy. Ouais papa. Ndeko na so pas tuer fazaki menacer na bandal ta ke posa na mabele to profiter moment na tuno question oyo ba menacer ki pa ndeko na msa wenge musique maison mais ta ke posa na mabele ningo yekini boy. To me penser parce que ça ba menacer yo ko salo ningi. Bon nga sikoyo ba masolo wana na za pena au courant parce que mon nga beaucoup plus concentré na makambo nga na yelaki. Nele ba makambo na vraiment occupé on s'en tout le monde to rendez-vous na 10h na 5 excuse belé na bia en tout cas limisanga na tino même pré photo que ya ta na l'Assemblée nationale. Donc makambo leki na yebi yango te mais juste kaka to ba journaliste nzala nde bando betsa biso bongo. Po nzala nde bando betsa biso ozokati nzala po soko na nzala tango zoko bisenga senga bilela nzala tango koleka ti bando beta biso bongo c'est-à-dire journaliste to on a conseil na pesa ba chanson nyonso to tika na nzala to tika no boulot de soko mi chose nzala bilela ti mi son respecto te ponga na imaginer pe na ngasiko ngai mi se mo betanga na imaginer nano na boulé ndenge kozala na mona normal te po mi se bi ndenge bando betanga te parce que na respecter ba musicien tout. Je respecte tout le monde, na finga raté, na finga jamais musicien, na finga boété, na respecte la musicien, nous surtout, il y a un moment qui est en bon terme. Malheureusement, honorable a dit que la tenté, que nous sommes une mission dans mon personnel. Parce qu'il y a qui voyage, il y a un voyage, il y a un banding. Donc, mais, j'espère que Robert a montré bien.
esalika mwa pasi mona ndeko andeko babetiye ezosala mwa pasi mais ba précision mpe na tozwi te soki ezali Werenson tatindi bato babeta ye na ndimi te je crois pas mais en tout cas, tu vas se comporter quoi. Oui, merci. Na pesi ba remerciement toujours na Willy Mosheni code amboka le véritable code. Ndokeli. Bana mona ti bala so partout dans le monde. Par rapport à parcours na yo ningo beta babulo na ya mama presse, émission ni o sala ke et ça là le loko makeli ka tena monde ti ba yeba. Te na bandi bulonde kalande, na bandi bulo kala moni enfant. Au moni tona show. Tona show wana na serona attaché de presse ya internet bazalaka na nuté. Oh attaché de presse ya fait rigola. Oh attaché de presse a fali oh héritier oh boy bazalaka te. Mais ngasko série wana nazaka attaché de presse ya Adolphe Dominguez. Azulenga émission mobimalo zamba zamba na sa Nzondo TV émission tona show, c'est moi qui présentais ça. Je sais qu'à cette époque là batu mingi tam bazalaka intéressé dans te na ba émission bongo. Donc na attaché de presse ya Adolphe Dominguez mais na bandi bulo kala père na Kembi na Kembi penza na futi ba espace na bese makolo banda na bimbi delvo na mataipe na Canal Futur na bandi Canal Futur na sali na Nzondo TV na osala na BRT Africa ska tozana ba jazz kavulu na ba Frank Stemai. Donc mon parcours ezali o na zali lelo ezali o na nyoka magikala. Donc voilà. Est-ce que lo ni sala o kende mikili na kena bulo ya bulo pena mteme cop ni sala ka bo kende Niamakor. Bon, comme na sala moni miki na yo petit lelo zo continuer jango. Donc basunga biso kaka. Je kizengi kaka. Na ngena miki na nga je kizengi. Je kizengi shumondo to ka ya kaka. Ke noko yo foleka. Ndoto pe ko kisamaka mais na cadre ya boulot. Na cadre ya boulot relation tic tac visa no aleka. Donc na cadre ya boulot nde na zo ka visa. Na chaka malak nanga mais na compte ya boulot nde na zo ka visa. Donc mais ndeko Kelly et là, nous saluons nos honorables le billet pour tout le monde. Aba Frank Sema, Baza, Matika Songo Baza, Ken Piana Baza, Bandego Baza, Belé. Va mettre la facile, Bandego Baza, Belé. Et là, on est touché honorable le billet pour présenter 10 ans la facile. Faut le billet Kakate, billet, hôtel, plus séjour. Collier Nanga, Moussou, petit Nanga na Tonga, 200 000 francs. C'est 50 000 tu vois que Rolia chez Flore, tranquille. Bon, honorable Zachary Baba, ça va venir yo. Vient à Batuni surtout. Il va linga la facile, Baza Kuna, ma police. Il y a une question. On a une question, on est comme compte et comme une jalousie. Fallait une haïté. Donc, fallait soyez une haïté, fallait une yo pour les langues. Oh, soyez une haïté. Qui va bien s'en haïté. Yo n'a pas bien. N'a moni muta repone l'autre. N'a la bien. Et le revenu au salaire qui. T'es n'a la muta repone l'autre. N'a muta repone l'autre. Baponi yo. Et le salaire salamité. Ça quand ngande bapona inga. Ngande na yo salaire yango. Donc on a toute la question. Soyez une haïté. Yo boula inani. Tangele bakombo. Yo boulé muto boula qui eux avaient exacté failli pas qu'elle il failli mututel pour ça be mungo na limisanga za mwa okauka depuis soirée wana mungo na zo récupérer raté et puis bien na ba salaire na biso ba kin tout ça nga question na ngeza ba salaire akini sali lote question na ngeza le revenu au salaire qui est marqué honorable à ça le marambo à ça na ko ça on a marqué c'est ça na ba frère Pelé bazakuna et mamu vieux de nazonga na suko vieux Zakari baba c'est l'honorable photo bien honorable pour soto benga yebe Zacle on dirait to benga Zacle mo boy to benga honorable Zakari baba c'est donc l'honorable Zakari baba ça ponner linga ezali parce que vieux Zacle azali papa bane belé pire vieux abate belé li konga na ende ko ine pananga c'est-à-dire soki ngaite mutu musanga sala yango mais na kata soirée on est bongaka mutu moko sala yango ba journée musu ba kina soirée on est belé mais mutu simba micro za ite na ba internet ba tonda ki wana mutu simbi micro ate donc on a droit simba micro te oye invité ba misu ba invité te ba journée musu ba yeka na ninga diembela tika na diembela na kotata papa invitation za ki faut kota na invitation soka na invitation to kota na liputa mais soka ni mutu kota na tennis civil système diembela non on est na diembela na kota po ngakota ti po ba ngotu ba yaki ngam na ngana pesa na ko na soir pesa micro donc micro de nga e bandete suka micro na nga ngam na ko pour na pesa na benga héritier zo micro mais héritier wa ta ya zo micro ngam na droit pesa du micro et lo que ça ça ka ba so benga et ça comme ni vieux ana batu nenga so ana bango ça dit yo ko so nengo za beaucoup na vieux vous en avez besoin de la vie. Vous en avez sincérité, moro boenda, vie moro ambiaka idéologiste et marambelé. Aibi qui est sincère. Parce que mingba petit ça que no mingba ko sanape, ba petit vie, vie ngana petit na mais na kulu dimba grand tonger ya vie. Mo bom mi vie. Parce que vie ninga zawana aibi petit na bomaka yena bomaka été.
mais mis à part ça ezaka likonga ngonga nanga ninga moyemba emba alongola kasoni nzamba lola e asalaka nangonga na tango na ye alongola kasoni nzamba lola e asalaka nangonga na tango na donc asali nangonga nanga nzamba sali père na profiter nangonga oyanga na ne ba ko saisir opportunité moni lelo betinga so amasa moko babeti bango bazaki na makambo ngana nango mais ba ko saisir opportunité té peut-être un peu mon intelligence c'est un monde qui peut être très important kaka na vie et puis éducation peut à parler vous avez pas éducation peut à parler n'enga ba kolisa au moins papa na maman tenga te ko tsanga ba lini wana te papa na niveau ngana komi na mona lambert mendo melanga na niveau ngana komi na mona be mina kuboyi na sali selfie na vie na selfie siko ngai na ko zonga lisusu na niveau to za problème na ko zonga sur niveau au son ba gens internet na mibomi cop le peka yango te na ko sona sur ba cop na internet te mais na ko zonga sur niveau au son na ba gens internet te na ko so respecter te na valeur ba pesa ngai pa Zakari na ya susu na bon lo so na sur la gens internet alors que mana papa zo luka makambo na sui ponga na sui makambo na otino mikili na mkanda na ye pepele Kinshasa ba futenga billet ba futenga hotel ba logenga ba nourringa na ke l'Assemblée nationale oyo ba journaliste sur internet ekufa ba kuti ba kota ngote donc siko makambo to ba luka ngana za nango siko na manozonga soto so na kaya ndenge nite ba finga na bango mais ngana ebini ngana osala ngana ebini relation nini o ngana za ngona za clé na vivre na tranquille donc ma oswana na ba journal internet en tout cas ba limbisa ngo ouais relation non no litabu. Ah papa, nous insisté là makambo ke tala na no niveau. Moni yo peke oza problématique. Et moi e bona fini muto. Je sais pas pourquoi. Ah ouais, journaliste la biso Assemblée nationale problématique. Na journaliste Assemblée nationale te na biboy. Lelo ko nata makolo na ngai fier pour na biso. Pour na biso nyoso. Omoni so to bani ko kumisana. To bani ko encourager et vous allez au malamu. Parce que comme ça muninga nzamba ba bombola muninga suis sepelati yo boy ko sepela na position muninga yo lis o sengi nzamba nzamba pambolo te sepelati keli ka tenda en tout cas au fond ki silence mikolo ebele nzoko bombela sur kama motuya na ebaki mamna osa na fanda silence ba 6 mois na tourner na Paris pour ne ba likambo depuis ne passé nga ne ba 10 ans c'est que ba boulot ndire likambo ya zaka benga nga lobité ya moni écrire ba confiner ba ndiro no msuto ndenge jalousie sikoyo wana siko jalousie ndepo mingi baza attaché de presse ngai attaché de presse ba musicien ngai ko attaché ya honorable autorité à vous comprenez ngai ko tala na beto siko solo tout na sous question keli ga tena ndenge ni esa misus que lelo parce que zaki rentrée parlementaire aujourd'hui parce que na vacances entrée parlementaire zaki lelo rentrée hein sikoyo ba gens linga la fasi pe basali ya ba porte internet soit disant na fana na Zakari babo sana c'est pour filmer mikola ko sabongo na la ko pas Zakari nga le kutaka mais nga sikoyo ngai ndem na ko filmer Zakari ngai tant na komi kuna petit ngata ko sindo bengani na porte nga na koti ngam na zu caméra na filmer Zakari na kangi ba photo qui attaché de presse nga ngandeni si ngai nimi na nga qui n'a attaché de presse à Zakari babo et puis bozo mona yango et na afuteli nga billet qui a fait un hôtel qui a solé sangai qui na mutuka disposition mutuka na ina chauffeur o azo futa mbongo po ata musanga na Kinshasa pour ngo kumbanga mo mebi ka bantu fana so ba ketcho yo mabe makasi papa donc ngai na ko ndima nga mina nga attaché de presse mais sona mina ndima qui attaché de presse à Zakari babo na ndima ngo clairement po misale zo monana na uta Assemblée nationale yo kotangote na kosima salanga tu nakotaka une fois. Moi une fois depuis matin papa mbasi ya mon ngona mais ya boy ya rentré ce que parlementaire par rapport à yo yesu ko ça on a keli ka tena na filmer papa na fait la même na scène la même de selfie ba journaliste belé mi kuse ba ko sa makambo te hein ils a problème papa tika ba attaché de presse ba fana kimia ba attaché de presse ngana sur niveau on a té mais keli ka tenda parce que ndenge po yekini beto sur le moment ki makambo le kana kini entre ba ndinga ba chroniqueuse na bango la bone bazo potanaka bazo la sarba mitakala moi ba fesse comme ko bima etaka yoza mobali conseil nyoko pesa bandiko basi bon moi ba fille miso ba bulaka ba fille classe mais ngana ba fille basse classe limisa na chef de matin écoute te ba chaînette fayé longo kuna mona kota longo zakiti bon so ba fille bo so na fille miso bulaka fille classe damuza ane fille bar ça dit yozo miko sa ka fille classe wa fille bar donc moni musala o do sala père na ngai vezaka mama vision
yaka ma vision mais so boko mosala musala ngo ko luka base ngana besoin luka base te na besoin 100 millions de vite ngana besoin le chocho na kota na bi cop na besoin le chocho kota na moli ba masa mingi ba kosa ngabe na kina wa ya ba journaliste ke ba danser na internet ba na mikili so moni so moni so moni danger ko so moni bina danger danger bina danger ko so moni bina danger mais kelika tenda ozana kini par rapport ndenge fait zoro ya kina kini balanda ki fait no bambango babeti na fasha ki nango mabe fait nanga zoro mabia la na système pardon tout le monde a ndenge fait zoro ya moko ya bwe ko tana na ba samedi mama mebe babengaka ya bwe ka kimaka moi menace parce que ndenge yo par rapport à image ningo yena ndi bazo ya mbela yo babi bana poto mingi bozo sambusa réputation ya mboka par rapport à la vidéo, à l'image de l'Égarab, nous avons bien la mboka. Nous avons honorable bayambi bien message ne copie sur la base de bien la batou. Banga la bakoma la bango banga ko yamboka. TV na personne ne veut sur ma bien la mbote. Il y a la vie à petit belé. Avec na biso na moi boga dans âge on wala boga. Ah muluba te. Il y a la mutaba 50 mutaba ndondo. Viens ndra muluba même. Et là on peut le bien ensemble. Na petit message à bandona ba combattant te ba pesa parole te na ça qui interview te non parole sur la parole na sur parole te mais na le bien on a interview na petit message na bandona ngai biso ba diaspora na petit message na bandona ba combattant parce que ngape na combattant ba tout ba combattant mais combattant faut affronter makambo ngana yiko affronter na tout ba ministre ba question vision na bino depuis bozo sangana awa makambo nini bo sala pour qui to kemba qui to liati qui to souffrir transformer mon boulot makambo sur mon boulot mais bozo yaka tout le temps en ensemble maoni bo lobe la biso donc un vrai combattant pour les bunda venir dans quatre ensemble na tout ni ba ministre oh ba na poto ba obanga oh ba combattant ba zo banga mais na zo na wele mo ave na biso soko ba bien là ne ba mena saka fe sala inga pasi ils ont un comportement moko fo ko boya yango makasi trop bizarre go papa fo ko boya yango makasi fo ko boya yango ya mama bien te venanga zoro na pese mote na bi kazane bien donc ça vient na biso ya presse vient na biso ya presse donc mabeti muta presse photo lo bele la photo fashaka mais biso ta face mabeti mutu mususu ntima babeti ye ntima te tous à la union mais sauf que ba misu basala bazo beta bana ba erreur na buzo bana bango moko nzala leki bisenga senga bilela lela ozana position fixée obito kanga manana ni le bozana oyo simito kabona oyo donc position fixée le long ngai keli na juré na ba mise ba otala ngai na kotikala ka jamais ko za attaché de presse à musicien pour na niveau na ngaso na ko attaché de presse à musicien par exemple na pesa héritier watana biso na ko attaché de presse na yi ayebi combien gana na poto héritier siko on faut est-ce que afutanga mbongo wana mais c'est bon signé contrat afuta mbongo wana héritier afutanga na ndako na ofa nanga na bana nanga mais ça va signer encore pesa mais est-ce que comme les gars kilo amona ke la futa ta bongo pourquoi poni ka héritier ba kofi baza ba 20 baza na pas exemple ya wata po na pas exemple ya wata po ndeko na muluba kasaye yebena benga nga wakwetu yabenga nga wakwetu siko de bi mwana biso penda mugolo baluba bazonga na ba mboka na bango ngana etoka nga bisaka nzela moto kei a frère nanga ndeko na muluba je l'aime tellement beaucoup. Héritier Ouattara mais n'appelle ce Mr Gogan, l'homme de la musique intelligente. Je l'aime tellement beaucoup, il sait très bien. Ayebi qui est trop Ouattara, mbota trop quoi. Na ponier po ne wonanga makile saliga likatena nazana yo lobi olingi so ba problème ité siko pourquoi ba conflit na ba chroniqueur mususu. Nazana conflit na suna niveau ba conflit ba chroniqueur té. Niveau ba conflit na esili na kin. Té niveau comme kin mamore. Na yeba ki nango déjà depuis kala ke fil et c'est la langue. C'est-à-dire le na zonga sous. Ne comme na kin mamore esili. Na kinte na conflit sur ce mot té. Ah papa. D'abord moussa pardon. Ouais, naza bomona kelika tenda. Tozo continuer mission donc vitesse ça vitesse ya makasi ya koloba kutu ezate dans les news de ça toujours ya Willy Moucheni le véritable code ya mboka. Comme confirme nan de kono no libo. Ah papa na ngai nyamako. Papa. À Paris. Au moins, j'aime tous les journalistes qui sont bien à Poto. On a une bonne relation, on a tout. C'est-à-dire, sauf qu'il y a une histoire en masse. On ne se connaît pas, on ne s'est jamais vu, tu fais tu mélati. Donc, c'est-à-dire, tu as un conflit, on a les Kamounini, le bagage jalousie. Donc, c'est-à-dire, nous sommes bêtes à ma soeur, on a une jalousie. On a une jalousie, il y a une rancinité. Donc, tu as un masse, voilà. Tout ça, on se fréquente en été. J'aime tout le monde, tous les gens à Poto, je l'aime beaucoup. Bah masana, so ba masta, ba masana, so ba vieux, ba petit sœur, ba petit frère, ba petit nanga. Mais j'aime tout le monde.
donc on a temps on a sous-souté moi on a masolo wana tika ba journaliste o ba sona na basi ba sona na basi so ba journaliste moko bazokota makambu ya couple ya batu tika bakota mambo ba couple ya batu so ki journaliste moko te ngana pas exemple so ki journaliste moko za ingrat contre fille o asalisaka yi muninga ne collègue aza ingrat tika ya sa ingrat mais ngai sikoyo nde na rankina journaliste moko j'aime tout le monde non moi j'aime tout le monde donc on a pas ça conseil père ko zongo mabete eza conseil eza libanga ta musuna la vérité mamozo te ngai na ebi elona loba te na pas ça conseil ça dit soko na Kinshasa ne singa na eboye fille moko neti sera na Virginie Manganga benga asali sio na Kinshasa asungi yo mais sikoyo lobi nango yo komeli embo moni olempele manzo moko mbo asengaki moto bakatisa ebale basengaki journaliste ya mwasi bakatisa ebale bakoma na ngambo mbo motali bosako kanga yo mo bundana nango te kotanga te bakoma bato esa mabebo basonso so bango nyonso tout le monde est suspect moi je suis moi suspect na kina razo fente bato apparemment na poto benga fente bato na feza clair na intel invest toto lia tête à tête bor mo botran invest tête à tête mo boyi bengo douté wana bilo fole na honorable kaka tête à tête bor mo kenen invest tête à tête honorable chéri bien ngani zawapi pour la gango le tête à tête et bor mo tête à tête bor parce que bor na tête à tête ko kini sali ondini kini danger te kino papa na yaka kini ate kina danger ko kini bina pepele ya mama kitoko na vivre kitoko bana poto je vous aime tellement beaucoup et puis bozo linganga na se prendre message tout beau comme langa moi na poto za rester mo mutaki kin bokomele ba jalo bokomo komele mabe ba commentaire mabe apparemment ne bazo bisanga pona otala tena ko na connexion kini te na ko na te donc ngelo ba pele ko pourquoi bana poto toujours na ba commentaire bazo fingara biso ba critique mamobele bele tout ça bango nini bon nga tshaka ba commentaire te na pena temps otanga ba commentaire te mais so bato bafinga yo c'est pe là ba muta nzambe kongola finga ni kaka kongola tonga ni kaka donc na so emanze monanga te mbo asengaki moto bakatisa ebale basengaki journaliste ya mwasi wana akatisa ebale bakoma na ngambo bango batali bosako ganga mbo alakisi bizaleli na ye bakadia lelo balakisi bizaleli mabe vous comprenez ingratitude usengi mbwa penda asengi mutu katsanga ebale mutu abina katsa yo au ya sona mono sufina katsa yo bakatso ebale okomi na ngambo mamo balukele mbwa okomi na mbwa ko moganga mbwa menga siko na malalaise ona makama couple bato okoti opanzina couple bato donc vous mon niveau si on a niveau ya motema mabe si on tala si on a niveau papa na bien encadré na otamo na deux personnels ya Zakari Babas o ba otamo na la king pour la sécurité Zakari ba kangona kisasa lo manga Zakari na kufiko oh na bien na otamo avec quelqu'un na celle honorable bakisa mindele bakisi te la sincérité o moni siko bilongo na merci honorable ça peut nga savoir e makamunde sincérité parole balebiso likamutel autosi respect po naibiki na moni le ko zakaka lingelinga te na moni le ko zakaka lingelinga za respect wana kaka éducation on a éducation de base ya père na mère bazo ta on peut sans éducation yango convaincre mingi avia bato bela fana bato misusu oyebika bantima éducation bien te as classe te enfin na vie on met la chimok de va vie obosa honorable enfin na vie on met la bansango langwe obosa honorable oui biloba loba bele solo brosaki te parfois te donc obosa honorable donc ngai en tout cas je remercie beaucoup l'honorable Zakari Babas migona oligné trop moko je suis Zakari je suis Zakari papa eloko boyo pasali na mutu yo boss la mutu wana bino kutubolo ba journaliste kutubolo ko boza attaché de poste ba musicien est-ce que na attaché de poste fait na media la boya na mama musique les rois de croco de piton ya obike na sepeli bena trop na sepeli mais elo mo marqué nga la ki na moni ya masa bana bolingo trop bolingo oyo soki totindela ba musicien totindela ba journaliste biso bana poto jalousie on est là mutu na poto na ndenge na famille na bango aluka vina ndenge na ye chance ali konga montre ego tomé na 15h 14h 16h ya yo batele kela bango trop oh na chesa que la gwa oh ngai gwa
basombeli soki nguba ya $10 soki ya $1000 likola mesa yo moto moko nguba ebele bongo nguba na beta yango iso nguba na beta yango te esali bi obeti frère lisolo tout ngani iso nguba na beta yango po bato mosusu bamoni namoni bacommentaire fete yango 10 ans nguba ebele bona mesa te zacle bababaso aza ve ya bato ye aza na bato pardon oye maso oteka shayero avi ya bato tout omoni shayero aza pire peta zacle ndenge aza boye pire peta zacle sikoyo shayer wana yaka shayer wana aza shayer moko alela zacle tellement trop ayebisi zakari na cadeau na kopesa te azwi de platon nguba na ye akabe zacle shayer wana yaka nini na taxi ti awa nakabe $45 lobi nango zacle abengi shayer na tiki kopa nguba atiki kopa nguba mosa kopa mosusu donc apesa nguba na salle po bolanda na soirée shayer aloba ine micro abina ebelo nango pesa zakari te de platon nguba sopela biso na mesa zacle amuta batutu adame nguba te ngate apesa ki vie zacle bazo yamba yo na ebite ata bata francophonie ba bango boye te père tout na lisolo ba yembinga bien Puis vous avez dit que Zakari, merci. Où me là, Penda. Ah, il y a solo. Profitez pour Zakli. Vous avez dit Zakli, mon beauté. À comment, monsieur l'honorable député Zakari Bababassou. À cause de la ville n'a bisouti. Quand vous avez député pour vite, c'est vous avez makasi. Yo te ako mama déjà quand elle maman au soina vie quand ngi to soina ye merci quelqu'un to comme na suka lilobani na suka lilobasuka ezali kaka bana mikili bana Paris ba combattant ngana diaspora combattant na yibekin en tant que combattant donc te on a combatté na uti na parlement na tsolo bake to ya to bundela mboka na biso sur place nenga pene ko bundela mboka sur place na ki na parlement na tuli ba ministre ba question ba député ba sénateur na tuli ba question pour la mboka ne ko bundela mboka ti na pesa information na bato na bundeli mboka ba obetanga ne mboka na Kisasa ne grande Kinshasa ba obetanga te ba obetanga pe pana yebo le Congo ba betanga bato ba betanga bato te to na mboka démocratie justice ezali mambo tout ezali carré donc voilà donc combattant na pesa bango mbote nga pe na combattant Neti bango. Donc, n'a pas misé tout, n'a pas fait monter, faire rigoler la chose de nuance. Merci beaucoup. Tout à l'heure, après parlement, les cas de on n'avait pas un Simona. Merci à Minga Kitoko. Merci à faire rigoler. Merci Papa Chéri Binadama. Merci à l'artiste Nio, surtout congolais. Merci à. N'a fait une chose Zoro Mabiala. Il y a Zoro Mabiala, Mbota trop. Mais ça y est, ça fait tout manga trop, c'est pas bien. Tout manga tellement trop. Na kutu, na ina poto na fait zéro, occupant non haïti. Na fait zéro m'occupenga. Abonne toi les tomates sont ma casse. De ça li bien. Mais je voulais seulement moi si quand nous bisai na kinawa, a tu fente batu ya la chez Zakari. Que soit disant père na bango mo konzi, ye na ki master wana ki père na bango na père Zakle, ala chez Zakari. Donc Zakle fâché donc ma version ebisa keba donc atanga su comme moni kututi donc otanga te ko sabe batuté le kuta wala to linga ngoti donc koko sa batuté ke oza pire pesa Zakle ola chez Zakle le kuta donc esa mlo zu wate botika bataché de presse ba musicien ngai na ba petit Zakle o ya minute eh papa o mata na Mercedes a Jeep ne on a Jeep on a te vous comprenez, nous avons matango na vie bonaye. Quelqu'un na commencé ça qui muluba. Parce que nous avons baloba na Bible. Sur bobo kumisangai mabanga koyembanga ebetaka maboko nesengo. Donc ngai peso bozo boya konima. Na loba siko on est informé bino makambo on vivre. Bomo na grandeur na bobo ndima yango. Vous comprenez, il y a événement 10 ans d'anniversaire, il y a facile. Il y a coordonnateur, il y a animateur, il y a maître de cérémonie, il y a organisateur. Si vous voyez, il y a maman, on a Paris, il y a bien l'aéroport Njili avec Air France, il y a maman. Partage maman yoso. Parce que l'aéroport qui tourne comme balmo bien dans l'hôtel. L'embouteillage qu'on a une cérémonie. Les superviseurs viennent en Aïe, Mbotena papier les rois carte illimitée, formé la souka bilanga dollar, Mbotena Chico Saba, Vanessa Sissi MK, restaurant Galaxy chez Mambo Massia, Mbotena mère Antoma Fouene, Motema Yave na Mambo Massia, Mbote sous na Brigitte Teka, Brigitte Teka, na Otoko na Kinbo comprendre kaka. Mbotena Brigitte Teka, pardon. Mbotena Brigitte Teka, moi c'est DJ Lacoste, mais il faut Mpangi, Mbotena
non, on santé, pardon. Jojo Ngonda humaine, la terre avantageuse. Jojo Ngonda humaine. Oh, ma coupe du monde de la sable. Oh, si Christelle Lema, on a eu ça. Baza parmi les vieux au temps, on a qui poto sika. Bachanga poids. Tu bêtes dans mon émission, tu sais mon belé belé. Christelle Lema, donc mis album naé. Coupe du monde de la sable. Donc Christelle Lema déjà kasi ya Eric Lema. Eric Lema vient à tourner là, bonne ba forme, on va bêter na ba grand ba concert na Mikilwana. Même deuxième zénith, il y a double zénith. Ba panto ba ba rouge noir wana, carré carré. Kasi vient na it. Vient Eric Lema. Donc Christelle Lema, en tout cas c'est l'album moyo. Et bima pena donc comment coupe du monde de la SAP donc et aussi mba keli katena nyamakor tozawa promotion pena to bundela ngo nyamakor menga na besoin après mission to sola 4 mois ezali ya faute après mission merci na fait na biso filmer biso merci na petit nga zaba luku sawa zaba nga banku petit ngo Francine Ngembe la patron na mkolo si to pese bambote te Francine Ngembe aibi mutu nga yi Francine Ngembe bago biso toi to sola tellement naé déjà to sola Francine Ngembe umela Congo dialogue donc Congo dialogue to dialoguer yango na makambo Congo dialogue ne makambo to solo la dialogue et ça biso biolo mantima ntima mi mabe makambo sala babuzo batu wana makambo na longolanga papa na moto mbola quand même na mutu moko za mutu munene na kozonga soute na ba niveau moko boye via courage timba la timbi ouais grand merci na bande ko tubo za planter ko landa émission kitoko partout na monde na bizaki bongo kilika tenda to pese l'idéologie boyoki masola propos ya vitesse ndengege ezokenele na remercie bino tout partout na libanda baya Willy Musheni Pierrongo mo El Picasso Tony le Prince Just Ambo Suède na Suède moto ya to sans oublier ma même Milinze moto na yo vena ngai ya solo pe ya Bogar Maître Waza Nzamba Jido Just Gomez moi c'est à Pembe ya talo pe kitoko sukali aza Pembe partout net na film na comme na suka ya mayanga ni na vraiment rien à dire vous consommez toujours album oyo ya Christelle Lema Coupe du monde de la SAP vous consommez yango partout dans le monde so écouter na fiche yo écouter na album consommer yango yo kango oyo ka bilenga viva la musique ndenge zongi na kati masolo kitoko makasi penda oza libanda oza na ndaku olinga nyama koro mingi poto mona na bien te na mulili lineto na mona mutu tu aza mutakala na poto chetembe kasi mbisi wana tatouage na monyo de la musique chikicha cha congodialogue.com congodialogue.com